Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Tango na biso e belemi ya kokutana liboso na nkolo na bomoi na pokwa lelo po ete tobondela liboso ya kokende kolala basantu na nzambe bana na nzambe na bomo yango nde zala na mobesano ya koya ete liboso na nzambe liboso ya kokende kolala ete tobondela nzambe ete Biblia elobi ete il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que vous allez demeurer ensemble, yangonde Zambé akitisaka mapambolinaye. Bien-aimés dans le Seigneur, yangonde tozali awa ete to bondela ete to bandakola la pongi akimia to bandakola la pongi ete ya mitungi susute. Bien-aimés dans le Seigneur, yangonde tant que vous allez koyaboye et benga pe bande konsusu invité pe bande konsusu afin que tokutana ete to bondela ensemble. Prière et dépendant na position nebike ezali en ligne ozalanda kunayo ete muto komona yo te mais respect pour nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, zoa position malamu salela temps ya boye programme ndekonanga ibatan oyo tozo kaba libonza epai na nzambe ezana lifuti nango. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que prière ezali investissement ya munene otozali kosala. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde mukolo ezali okokota na banque na yo ya prière okomona ndenge ekofuluka okomona ndenge okoganye ebele. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi yaka kolembate tozali koya juste boye prete tozala toujours en forme spirituellement peut-être tant mongona zali koya akutake tozali toujours en forme ndenge ba équipe ya mukili ndenge armée ya mukili ba s'entraîner quand même guerre soki ezate mais même match ezate okomona ete ba joueur ba s'entraîner kake bazala toujours en forme. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder ndekolanga Bible na yo pe ezala pembeni ete na place ya kokoma ezala Seigneur atindinga ngana forme bino ba disciple bozala ka batute ke bozo yaka bozo yoka pe tango zali koya il faut mona makambo ndenge tozali kokende po oyo ezali culte yango culte ezali temps otoyeke to bondela to adorer Nzambe to yoka la parole de Dieu ete to kende kolala na kimia yango ndekolanga sans plus tarder. Alléluia. Kanga misna yo place ozali ndekolanga banda ko bongama et toujours décoller ensemble to bandi ko adorer Nzambe Nzambe oyo abateli biso et journée mobima to komina pourquoi oyo Nzambe abateli biso banda le 1er janvier tina minute oyo ndekolanga toujours komisa. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux monter avec moi dans la prière? Alléluia. Ndekolanga est-ce que okokotika distraction ndekolanga est-ce que okokiko kanga télévision na yo? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Okomisi Nzambe munene Nzambe na pomo Nzambe wa bandi bisika bile kilikolo mobateli malan Nzambe wazali ko batela tozo ganga boye poete tozana vie ya soki ba oye bazake asa benda souffle na bango moye baganga esusu ezate zoto kutu se pola bakoma mikuwa. Alléluia. Merci papa poete soki yo tenga ipe na sina koma mikuwa bandakala mais tu as permis que je sois encore en vie et ce soir na komisio na pamboli monene na yo elike abasantu Nzambe abomo nanga Nzambe azali koloba likambo e kokisa mipe le tout puissant ezali Nzambe oyo biso toyeko kumisa. Alléluia. Azali awa na pourquoi lelo totombola ye Nzambe asali les choses visibles invisibles apasoki yo batelite mo batela ko batela sepamba Nzambe oyo a permettre ete oya kokoma na mboka wana ozali wana kumisa ye Nzambe oyo a permettre ete okoma na age wana ozanango kumisa ye ebele bakoma na age na yo wana te ebele abotamika lelo kaka kufi mosusu akufi kutu na libumu atikala komona ta mokili te mosusu yina ne desa kufi. Alléluia. Tokumisa Nzambe oyo papa. Alléluia. Mon santo na lola bien-aimé tozali kotika pe le reste ya année oyo ete lolenga bateli biso bandeli ti mukolo alelo le reste ya année papa batela ngai batela libota na ngai batela bana na ngai batela peuple oyo mosungi munene papa batela biso kotika biso te monguna a écrasé bisoté. Papa, protège-nous, Seigneur, contre la fureur de l'ennemi, contre la méchanceté de l'ennemi.
Alléluia. Azamabe alinga biso te papa batela biso. Au nom puissant de Jésus, tosi sambula ona kimia tokende. Hey, papa kotika biso te papa. Mimonisa katna boma na biso. Alléluia. Bien-aimé, tobandi kosenga maona ili kolona biso. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes tes enfants. Alléluia. Banda janveti de l'eau de kolanga. Ma bénino salibo sans. Il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Seigneur, pardonne. Ne te souviens pas. Alléluia, de mes désordres, ne te souviens pas, de mes désobéissances, ne te souviens pas, de mes iniquités, alléluia, ne te souviens pas, de mes arrière-pensées, de mes pensées négatives, limbissam, na malobagnon sur ma baby, mina monokolanga. Et le mettre dans le Seigneur, il est écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. A justifié, bisson n'a pourquoi aller le bon de là, l'ambelanga justifié, papa. Il est écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Papa, condamnation, mon côté, Zadikolo, Langa, n'a pourquoi alléluia. Alléluia. Malédiction, mon côté, Dikolo, Langa, Ikolo. Alléluia. Limbisa, effacé, Nyonso. Justifié, Ngai. Nakombo, na Yesu. Viens de mettre belé, Makila. Makila, Yesu, Masia. Et purifier, Bisso. Et purifier, Bandakuna, Bisso. Banana, Bisso. Makila. Puissance, Makila. N'a pourquoi alléluia. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Puissance ya makila na pourquoi lelo nanda kunangai papa na ministère Nzambe na peuple couvre-nous par ton sang Seigneur notre Dieu. La puissance ya makila est accompagnée biso nambula papa au nom puissant de Jésus. Bien de maintenant le Seigneur non seulement la puissance mais il y a aussi la victoire. Nous devons déclarer la victoire nambula la victoire na makila na Yesu. Et accompagner biso victoire ya Yesu Masia accompagner biso papa becheke et landa biso isusute papa likolo bandoki likolo Satan likolo ya milieu nyonso mabe likolo ba problème toza nango tozo tatola elonga na pourquoi lelo totatola elonga na bana totatola elonga na kelasi ya bana alléluia bondela et na santé ya bana totatola elonga na santé na biso totatola elonga na nyonso tokosala mbula oyo papa elonga au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur s'agit plutôt de la makila. Et tous les molimo santu na Nzambe akamba biso apesa biso mayele abatele biso na vie chrétienne na vie de prière. Alléluia, vie de prière na ngale mbate molimo santu. Toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu, salanga flamme de feu, exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Maboko na ngai papa et ça toujours pour na bitumba. Alléluia, dès qu'on a beta maboko tempo beta ke zaka bakake beta kana mondia l'esprit. Alléluia, na quartier wana ba yoka ke masake betaka. Minduki ya minine betaka ne utaka pe bandoki bako ba ke nanda kwa Philippe yango nde makambo ezali ko salema demo ba ko vanda te na ndako wana. Au nom de Jésus, mon santu na Nzambe kambanga i papa nambula oyo na lembate na sala musala na yo papa peuple oyo pesinga ba lembate pelisa moto kati na bango. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce diable à retenir, papa libéré bango, au nom de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, Kambabiso, regarde, cher Saint-Esprit, si je suis sur la mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité, conduis-moi sur la voie de la victoire, conduis-moi sur la voie de l'élévation, conduis-moi sur la voie de la réussite, conduis-moi sur la voie, Seigneur, de la bonne santé. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons le Seigneur. Qui tu n'as vu son nécessité, première partie est Sili. Tokoyoka, Liloba Nzambe, Nasima Koka, Liloba Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, Toko Kote na prière agressive. Pe Toko Tika, Butu na biso, na maboko Nzambe, awa. Tozali koya na ba prière, batu ba lembate, awa, tozali koya. Ete o kasumuka na prière, ndekolanga. Mettez au bon de la nakolembate de konanga. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Namiko na poko lelo. Ezali. Ndekonabino. Papa Philippe. Nazali awa ndekonanga. Pwete nakambayo. Na priye oyo. Soki nano. Osabonate ndekonanga. Ozozelani. C'est à la YouTube. Azola kisanga. Bozata la groupe. Bate bela. Mais bosabonate. De konanga bo s'abonner ko banga montute de konanga sala pe commentaire na yo na langue oyo monique koko sala bo like tango za ya kokota prière donc ya liboso bo like nanu
po ete soki ke bozali ko like YouTube akosenti nango akotina ngo pe ye moko epa bato mosusu ndeko na nga yango tosala bongo po ete mosala oyo ekende liboso ndeko na nga. Bo partager attendez toujours sur la boye kokipe ko partager otindi lango pe ndé consus ou bien na ba groupe ya Facebook o bozali wana au pub au partager ngona groupe wana ete baton susu ba mona yango dekolanga yango bien aimé dans le Seigneur sans plus tarder to komi na moment ya koyoka liloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, to komi moment yakoyoka liloba na Nzambe, liloba na bomo, liloba oyo sala oyo ezali komonana na ezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur, sois prête yakoyamba liloba na Nzambe, Nzambe asangisi biso na poko lelo autour ya liloba na ye pete liloba yango nde mutu ekopesa yo conduit, car la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Yaya soki ke ozali ko yoka loba na Nzambe te, esprit na yo ekolia te, esprit na yo ekokola te, soki pe okokola te, moyen Nzambe a confié yo de grandes choses ezali te. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de napoko lelo ndeko na ngai zwa Biblia na yo, zalaka na habitude ya kotanga Biblia na yo, ndeko na ngai télécharger yango na téléphone na yo, télécharger yango na ordinateur na yo, ata kukutu online ezali en ligne ba Biblia ezali ndekolanga ezali très important ya koyekola maloba na Nzambe maloba na bomo po ete soki okolite moyen Nzambe a confié yo de grandes choses ezali te. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois nazali koya boye pona ko exhorter yo pokwa nyonso ete linga liloba na Nzambe, Nzambe azali ko regretter, azali ko s'indigner ke peuple na ye ba lingi koyekola te. Peuple na ye elingi koyekola te, yango nde lokola ke ozali koyekola te ozali détruit, bakoya baséduire yo, bakoya ke bapakoli yo mafuta, bapakoli yo mafuta, bakoya ke na enseignement o vérifier te nyonso bakoyebisa yo ke oko avale yango ndekola ngai ko avale nyonso ezali koleka te po ete basali ya lokuta bazali mingi tozokebisa boye mpona nini ndekola ngai po ete basali ya lokuta baza ebele. Na Biblia elobi ke ntango eglize ebandaki bandimi ya bele babandaki koverifie po ete bamona ete nyonso bazali koyebisa bango ezali ya solo ou bien ezali ya solo te ndekola ngai. Yango ndekolo alobaki na Josué ke Josué buku oyo elongwa te na monoko na yo, buku oyo nazali ko exhorter bino boye ndeko nanga po ete okoma na amour ya parole de Dieu, po ete po okola po ete o vivre changement na bomo na yo. Yango nde alobaki na Josué ke buku oyo elongwa te, elingi koloba te ke ozwa livre okotisa ngo na monoko, elingi koloba ozwa buku wana okotisa ngo na mutu na yo, na bongo na yo, na entendement na yo, na intellect na yo, kotisa maloba na Nzambe evanda. Yango nde pe ochango na misala me lelo tozomona ke mingi bana Nzambe ke tozobenga bana Nzambe tozali kotia maloba na Nzambe na misala te. Yango nde tu auras du succès. Yango nazo lakisa bino boye ezali ba recette, yango de recette oyo ke yo pe omeka yango ndekolanga ozala moyo kikaka te me omeka yango ke non parole oyo evandela yo ndekolanga, parole oyo ke ni obanda kotanga yango ke yo pe osala yango po ete alobaki na bayekoli allez faites de toutes les nations des disciples, comme un disciple peut être au vivre la main de Dieu na bomo na yo. Mais aux disciples en ndenge nini ozanga Bible, aux disciples en ndenge nini otanga kate o revoya kate ba matière na yo na ndaku, aux disciples azali mwana kelasi, oza mwana kelasi ya ndenge nini, est-ce que ozana okomaka wapi landelaka mate wapi ndeko na nga ba prière te ndenge ke na tango na biso ke tozali ko privilégier kaka ba prière. Bien-aimé dans le Seigneur, prière en paix, il faut y que la paix ou ba ndengani ba prière ou prier malam peut te ba que ba kende qui est pas Seigneur que Seigneur
apprends-nous à prier. Pour bamonaki nyonso onkolo asalaki bazokoka. Mais pour la prière, les alliés eloko moko pe, il faut que yekolango susu. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant pourquoi lelo, bien-aimé dans le Seigneur, tous allez kozwa ba Biblia na biso, tous allez kotanga na mukanda Juge chapitre 6, commanda verset 1 tina 4. Juge chapitre 6, verset 1 tina 4. Bien-aimés dans le Seigneur Bible et le Bible, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Midian pendant 7 ans. La main de Midian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Midian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Midian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne. Bien-aimés dans le Seigneur, awa tozali kolobela, mikolo eleki tolobela pona Gédéon, mais tozongeli awa po ete toyebake makambongo ange de l'Éternel akende kokuta na Gédéon et bandaki ndenge nini. Bien-aimés dans le Seigneur. Yaya awa ngai na yete ke puna ya ko kamba batuba lembi sanzo toke non zamba yebi zamba kosala. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons combattre, mais avec Dieu nous devons combattre. La Bible nous dit que avec Dieu nous ferons des exploits. Tout ça la exploit dans Zambé. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Awa na pourquoi lelo tozali kolobela l'histoire ya bana Israël na Koloba, nazali kolobela na pourquoi lelo pona tina ya bana na Nzambe ba oyoke ba bandimela Nzambe ba oyoke ba banga kan Nzambe ba oyoke ba mimpesa pona Nzambe kote lelo na ba église tozali komona e makambo ezali kosala mati lelo kosala masumu to kolobela tina ya péché na pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur les conséquences ya péché na bomo na biso ezali très néfaste ezali ke ekoki ko entraîner vie na yo bien-aimé dans le Seigneur okoki kokufa mokili tikali bien-aimé dans le Seigneur. Dans verset 1, Bible le dit que bana Israël ba Christo n'est-il n'attend na lelo basali oyoke esepelisa ki Nzambe te. Bien-aimé dans le Seigneur na pourquoi lelo nini oyo salaka oyoke esepelisa Nzambe te de konanga nini salaki elikolobake kosumuka. L'Éternel les livra entre les mains de Midian pendant 7 ans. Et arabalobite que Satan mutu a livra ki bango. Ezali Nzambe yemoko yaya shikoto mususu oke biso to zwaka en tant que bana na Nzambe et pona kiteti na biso pona ke kozanga koyoke na Nzambe et 8 ans que pas na Nzambe yemoko papa. balobi ke lokola ke basumu ki basali masumu Nzambe a livré bango na maboko ya banguna ba Madian pendant 7 ans. 7 ans il y a souffrance, bien aimé dans le Seigneur. C'est 12 ans il y a souffrance na yo. Comme sous ces ali conséquences, il y a masumu zali kosala, les ali il y a désobéissance aux anamo, les ali il y a comportement na yo mabe en tant que monde ensemble, tu ne peux pas te comporter de la sorte, mais toi tu te comportes pire même qu'un païen, bien aimé dans le Seigneur. On dit Bible le dit que Nzambe yemoko a livré bango na maboko ya Bamadian. Bamadian siko yoka la main de Madian fut puissante contre Israël. Ndekonanga soki ke ozali koyoka te soki Nzambe muto a livré yo ya na yebisaka batu tango nyonso ke si tolobaka ke si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça c'est ça le verset, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nzamba koko telayo, Nzamba kobundela yo, ezala balobi que Satan ye moke ezala ke bakolite na ye, Nzambe akoko telayo. Mais awa bien aimé dans le Seigneur, tikane na tout na yo, mais si Dieu est contre toi, nana koko telayo ndekolanga.
Et Kokota en conflit, non embêté. Alléluia, tu dois te soumettre à la parole de Dieu, Ndekolanga. Si Dieu est contre toi, nani oazana pe makutu ke aya kobundi sanzambe toi libérer yo. Azate, bien dans le Seigneur. Yoka était la main de mendiant fut puissante contre Israël. La main de Ndoki, la famille Nabino est comme plus puissante. La main, il y a domination, principauté, il y a esprit méchant, il y a stérilité, il y a pauvreté et comme il faut dominer yo Ndekolanga. La main, il y a Kotula, la main, il y a pauvreté, il y a misère, il y a souffrance. Et ça dit que dominer les colonnes, aux hommes que Bavina Biso et Zobonga Kakate, bien aimé dans le Seigneur, toujours qu'il a mingi, toujours prier mingi, mais elle l'a mon côté, et ça dit qu'on changer. Pour échapper à Mandan, les enfants d'Israël se retirer dans le ravin de montagne. Pour se retirer, il y a moins de gens qui se retirer dans la location familiale, se retirer dans la mike kaka wana, et comme kaka mike wana, ou comme il est nango, yango ebomi mabala, se retirer wapi na ba incompréhension, et comme kaka zomona kaka mabe kaka ya mobali na yo, zomona kaka mabe kaka ya mwasi na yo, aza mabe mwasi opeza, mwasi mabe penza, mobali opeza, mobali mabe penza, ya linde masumo nde mutu ezali ko komisa batu bongo ozali ko se réfugier wapi. Il dit se retirer dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur le rocher fortifié, bien aimé dans le Seigneur. Mais quand Israël avait semé, Madian monté, il y a la conséquence, on a bien aimé dans le Seigneur. Tant Israël a semé, bama bayete. Tant que comme que tant ya ko buka, ba komiko ya ba Madian monté avec baye bangomo ba Madian kakate. Bamanda bazu Bamalek, non seulement Bamalek, bazu fils de l'Orient, il montait contre lui, bazu montait. Bazala, Bamanda Kikoya, ébélé, bien aimé dans le Seigneur. Yamwende uzomonake, bitumba ozanango. Ok, Nzambe abwakisi yo, elinko lobake, non soki konsumuki, Nzambe atiki yo, elinko lobake, Nzambe abwakisi yo. Yaya, soki Nzambe abwakisi yo, Ndekolanga, yango de monde ya ténèbres, ba sepeli, ba sauter, ba salifete, ba lobiki, esili, toko panzaye. Verset 4, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni un. Yamonde, diable tango siko ayaka kat na bomo ya motu na Jean chapitre 10, verset 10, partie A, et le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour détruire et pour égorger. Bah, trois verbes, bien aimé, dans le Seigneur, il faut retenir un mot malamu. Yango de tango diable akoya, aibio esengo, akoya, aibio libala, tango, baibio libala. Yango de libala wana place aux awana yo kansi que zana libala sekenda. Yango de bozo betana mitu, yango de ba séparation, ba divorce et belana. Les alliés que ba libala kala. Bien aimé, dans le Seigneur, akoya poete à détruire, ako détruire libala na yo, bozala ki bien amobali, bozo kanabi. À Panzibino, bien aimé dans le Seigneur, après peut être égorgé. Aba, Mungu na kokola lisayo na se. Au monde que nanzela mabala, ébélé, bakufa, nanzela mabala, bien aimé dans le Seigneur. Yangonde, na pourquoi lelo, toye kolobela ponatina, et ya lisumu awa tomoni balobi ke bandaki ko détruire babanda ko tikate na Israël na maboko na yo wana ekomi kaka posimba 1000 euros ndekolanga ya posimba ta 500 euros ezate basi ba pia yo basi ba détruire yo banda kala yango dezomona ke les debout ozoko kangote koko matina suka moi ezali ko simba te makambo nyonso ezali ko sala ezali ko simba te conséquences ya lisumu nzambe soki abakisi mutu. Le péché nous éloigne de Dieu et nous rapproche du diable. Lisumu et etina kabiso ke tokoma musika na nzambe mais tokoma na kan ya diable, tokoma na porte ya diable, tokoma na lupango ya diable, bokomi ko vanda lupango moko na diable. Ya kima lisumu banga lisumu, conséquences ezali catastrophique. Et likolo ke non, couverture spirituelle elongwe, protection elongwe, bénédiction elongwe, lisumu et kimisaka bénédiction ya nzambe, bien aimé dans le Seigneur.
Alléluia. Le péché peut entraîner même de la mort physique. Au coup de l'histoire, dans des jours, Tobosaniyo, Ndekonanga, yango de banga lisumu, Ndekonanga peut-être ezali ba enseignement ou ezali kopé ça na l'église te tikete biso ba prédicateur ba évangéliste tote bino to la bino makambo oyo Ndekonanga. Donc le péché empêche la bénédiction de l'Éternel de nous parvenir. Alléluia. Donc, le péché entraîne la pauvreté, la stérilité, la souffrance, la misère, le divorce, bien aimé dans le Seigneur, la maladie, la mort physique, conséquences tellement catastrophiques, bien aimé dans le Seigneur. To lobi ke tozo yekola pona makamba Gédéon mais toza ki na posa ete toyeba ke conséquence ya makambo o e banda ki ndenge nini bien aimé dans le Seigneur yango ndi etango nyonso yaka ote oyoka loba na nzambe to lobi ke ana ministère o tozali ko privilégier la parole de Dieu pour la nuit ete la parole de Dieu est révolutionné yo etizali recette wana ke yo oke de siko o lambango pe yo moko ke na meka balobi ke non lisumu lisumu ikabulaka mutu na nzambe lisumu ngo kutuni likambongo ni cher Saint-Esprit aide-moi à vaincre le péché, à vaincre mon corps. Munoko bamsusu ezali kaka munoko maloba kaka ya ko blesser batumba mususu kaka ke comportement mabe penza ya respect ezate ba incompréhension au moins mabala mususu ekufa kaka kapona incompréhension kaka ya pamba. Na ebisa bino jour mususu ke non moi si moko na mbale babunda bitumba bima makabona kapona dentifrice oyo kaka ya pamba oyo ke mobale alobi ke non basimbaka banda na se wana simbi na se au fini et bimi moi ça alobi ke atako de na simbi na mutu na fini ka boye sala et l'autre côté etale long etale mutu okutu yokutu zama yelete nani azama yelete obenga ngana zama yelete bien-aimé dans le Seigneur bitumbe bandi et que Koswana et bandi au monde qui batu bakaboni ndekolanga net ya boy to batu ni bino ke non bokaboni pona ni et beaucoup de place à bandi la ke ko pesa raison au bokaboni et ndekopona d'identifier ba incompréhension c'est ça la conséquence ya lisumu o ke nzambe a rejeté yo napokalelo na le beli pona bana nzambe o ke bandi mela nzambe o ke babanga kan nzambe yango ndekolanga soki ke uzali nzambe kima masumu tika mabe tika motema mabe tika mabe nyonso tika kindumba tika moyibi tika kindoki tika koyinana bien-aimé dans le Seigneur peut-être mona munene na nzambe yango nde mikolo nyonso tozolobela kaka makamba Gédéon yango nde tozoya na mapoint moko ya poko lelo ezali sur le péché conséquence ya péché ezali catastrophique au nom de Jésus. Bandiko kumisa nzambe to pamboli nzambe pona maloba otoyoki na pokwa lelo. Merci Seigneur notre Dieu pour nous avoir réunis autour de ta parole. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Alléluia. Dekolanga ikolala te to bonde nzambe to zo kumisa e halo belbiso pete biso to bongisa. Alléluia. Zambe unene kombo na ye kumama kombo na yo esanjulama pona maloba otoyoki na pokwa lelo. Alléluia, Nzambe na bikama, Nzambe na mbuya nyonso. Merci Seigneur, que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Alléluia, que ta parole habite en nous dans toute sa révélation, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Nzambe, evandakatna bomo na yonde konangai, car la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Car il est aussi écrit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il oba nzambe yango de mutu esala onyo se tozali komona na ezali komona na te tozo kumisa ye maloba oye banda kati na bomo na biso
Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu vas dire qu'on invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Namaloba otoyoki, napokwa lelo, ezali ponatina, yali sumu, ete tozobo de l'etembo musantu, pesanga makasi, ya kolonga masumu, mais libosa kosenga bode musantu, mokola mokwazo fongola motema na ye epai na nzambe. Cher Saint-Esprit, Seigneur Jésus, napongoli yo motema, napokwa lelo, kota kati na ngai, banda kati na ngai, sois contrôle ya bomo na ngai, que ton règne vienne, règne kati na ngai, dékolanga soki Seigneur a régné katina yo, a détruire puissance Seigneur sur ma somme. Et Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Alléluia, papa. Au règne katina bomonanga, soit contrôle, ya corps, ya âme, ya esprit nanga. Est-ce que tu es là pour prier avec moi? Monte avec moi dans la prière. Ne sois pas distrait, ne sois pas distraite, ma soeur. Alléluia, toujours bon de l'ensemble. Nous sommes devant celui qui a créé le ciel, la terre et les sources d'eau. Alléluia. Papa, doit contrôler à nous, doit contrôler à nous, doit contrôler à l'émotion, il y a pensée, il y a contrôle, il y a conscience, il y a inconscience, il y a subconscience, toujours bon de là. Et que le Seigneur a son contrôle. Il y a nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Nazali côté de ma porte, Nazali côté au nana akofongolanga, nana kokota, dekolanga fongola Yesu Masia, motema na yo na pokwa lelo. Bete yende muto akopesa makasi akolonga masumu. Alléluia. Alléluia papa. Alléluia kota. Haba yaka Jésus, Jésus. Yaka katina bomo nanga. Banda katina motema nanga. Mungu na azwata yota mokote. Alléluia, Dieu c'est à la sous-contrôle na yo. Oui, Seigneur. Et ça c'est tout de la moli musantu na nzambe. Apesa biso makasi ya kolonga masumu. Cher Saint-Esprit. Alléluia, pesa makasi ya kolonga masumu. Sois contrôle ya nyonso. Moli musantu na nzambe. Moli musantu na nzambe. Sois contrôle ya nyonso. Ndekolanga. Banda epai na biso te. Ya. Banda apotre Paul alobi ete. Mabe oyo kutu na lingi te yango nde nazosala me bolamu oyo ngai nalingi ke nasala bolamu me nazokoka kosala te. Qui me délivrera? C'est Jésus seul qui peut nous délivrer de la puissance du péché. Alléluia. Bondela, Seigneur, délivre-moi. Ok, d'accord, pour le délivrance, Bondela était, Seigneur a délivré la puissance. Il y a du soum, il y a monokona wana, et badako kangama, obadako kata batumangala mabete. Alléluia. Seigneur, rendez-moi toi koki Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Soki totie na exemple ya Paul elingi koloba ke nalingi koyiba te nozokona kaka osokei oyibi nzambe na ngai nazokoka te olingi kofime te ozomona ke ozofime kaka. Seigneur makaya oyo na makasi na yo okoka te. Bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur délivre-moi na puissance konse ya masumu. Délivre-moi. Ozobele la délivrance. Ozobele la délivrance. Ça c'est vite ozobele. Ta parole nous dit que sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Ozobele la marteau yanzombe. Jérémie 23, 29. Okomona yango que parole yanzombe. Et ça le la marteau. Papa, utilise ton marteau pour briser la puissance du péché. Katna bomolanga. Ete nakoma ete bolamu on alingi kosala nasala ngo mais mabe on alingi kosala te nasala ngo pete. Alléluia. Marteau na yo ebroyer nyonso yaya yango destina ozali kosala ete ma prière na biso ezala na impact ata moko te résultat moko te yaya tant que ozali ko vivre na maso boyoki na matin de toyoki te boyoki la révélation. Le péché nous éloigne de Dieu. Alléluia. Mais le péché nous rapproche de Satan. Yaya, ok, au vent de l'upang moko na Satan. Ou bien, ok, au fute na l'upang ya Satan. Yaya, ako écrasé yo. Ou bien, au komi ko vanda, ndaku moko na Satan. Tango de soki mutozo sala masuma, edi koloba, ete ok, ko fute le pas Satan. Ou bien, ok, ko vanda na l'upang ya Satan. Ou bien, au komi camarade ya Satan. Yaya, ako panza yo, ako iba yo, ako boma yo. Alléluia. Kolinganga masumu te masumu eza poison pour na biso ba chrétien poison et ko boma yo
elalisi yo na se kende kokutana na mwasi ubie na mobali waza na sida soki okozwa yango teke mpe osambelaka yaya Alléluia, biso awa ezali place tozali ko mettre l'accent sur la parole de Dieu pour être mutu akeba oh boko pambola na masumu non eko salema te au nom de Jésus cher Saint-Esprit et ça marquasi ya kolonga délivrance totale pas délivre-moi ndekopolo aluka délivrance mais yo lingi koluka apôtre mobimba wa kutana na nzambe tête à tête kokasate ke kwete tokutani na Yesu ete makamnyo sesili kambala moko balukela kango délivrance ya puissance ya masumu ete masumu eza lisusu na pouvoir te ete nayebisa bino ke loboko na ngai ezalaki mpona kokaba pase mais Seigneur tanga bukango loboko ekoma pete yo ozalaka loboko flambo okabaka kote ya famille na yo mais kote ya mobali wana nde motema etelemi kote ya mwasi na yo wana nde motema etelemi wana osana musika buka yango ete ekoma ete olingi otinda na famille ya mwasi motema ezotuta yo te ozotinda na famille ya mobali Gaston trente oyo otinda mama na bino yo sere moto opesi mobali wana nde okomi na place omoni kutu etushe nango yo te okomi kutu ke omoni mama mikolo oyo botindeli mbongo te akalisi ke mama na bango ndoka nde mama ya mobali totinda mwa fenti moko ezala totinda yaya yango nde makambo oyo nzambe azolinga soki tobongisi bongo yaya bénédiction ekokoma automatique car le péché nous éloigne de Dieu maintenant le péché ezali mpe ekimisaka bénédiction le péché ekimisaka bénédiction ndeko na nga Alléluia. Mabota ozoluka wana na motema mabe na yo wana yo kanisike ozwa mabota dabla azofunda kaka akitele biso na musala kaka ya kofunda biki Clémentine yo zopesa ye mabota na motema mabe wana ya motema mabe na yo bloquela yo libala bloquela yo mabota bloquela yo mukanda motema mabe wana kaka. Alléluia. Au nom de Jésus. Qui impolitesse na yo wana Seigneur alobi ke opesa ye nani mobali abana ofinga mobali abana obundisa mobali yango nde yaya évangile elengi ya évangile yango wana ke bongisa nano ndekolanga bobiba na ba évangile ya église ke recevre bokopambolama mais bazoyebisa bino te ke masumu de mutu ezali à la base. Alléluia. Masumu susu ezali ke osala ngo me okonfesa te tilelo okonfesa te yaya olongola bazembe okonfesa yango wapi ka yo moko olongola bazembe oboma bato yo kasi ke bapria na yo personnel wana ale kutana na mosala na nzambe ko kutana na mosala na nzambe konfesa yango ke papa alongola 12 zemi. Alléluia. Bana wana bagangaka balukaka yo okonfesa te liboso ya motu na nzambe yo kasi ke bapria na yo mikuse wana kango de nzambe yaya toyebi makambo nzambe ndenge ezali te yaya naye koculpabilize mosu te me naye po ete moko na moko assez conforme na eloba na nzambe. Merci Seigneur notre Dieu molimo santu na nzambe délivre-moi abanda kosala malamu yaya mosala oyo ke Seigneur abikisela biso ezali ke ntango ke abikisi biso po ete topratike babonne œuvre mais œuvre na yo ezali malamu te yaya œuvre na yo ezali malamu te nzambe moya pambola eza te orekonetaka bafaute na yo te yaya yo monsieur la raison madame la raison ozalaka kaka na raison na place oza na tort yaya wana to changer nzambe ma bible me dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Nzambe la justice a favorisé yo yaya wana okosi yaya changer langage changer comportement kima masumu mena makasi na yo moko tebelela molimo santu na nzambe ekolanga misalaka autodélivrance ntango nyonso po ete soki relation na yo ekomi malamu na nzambe nyonso ekotikali ekose décanter facilement boulevard ekofungwama likolo na yo liboso na yo autoroute ekofungwama liboso na yo komona de grandes choses tozoluka ba grandes choses basuccès que tozozwa te mpona yo mpona le moi ngai égocentrisme levé homme papa marteau na yo
ébroyer égocentrisme la kesi ke yokaka bimona kaka yokaka enga soko lobi enga na kozongisa soko sakani na fingi ya yoka langage ya bapaye ezana na munoko na yo tilelo ba promo ezana na munoko na yo tilelo ya yonde ubonga mbona loboko la Nzambe non loin de là. Makambo oto tuko tanga balobi ke tangu kaka ke basalaki o sepelisaki Nzambe te Nzambe alivra bango na bamanja baya na bango mokote baji ba fils de Loria baji ba Monite baji ba nani yango nde baza ebelego bazali kopie biso pona ni pote to tangu tozo sala o ezo sepelisa Nzambe te Nzambe atiki biso ebikolo bakeke la couverture spirituelle ezate yaya. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que vous avez dans ma toile, dès qu'on a mal, il t'a ma cambo dans le sala, ce qui vient à changer, wana de tout changer d'âme, mais moi, il peut changer d'âme. Et ça, c'est juste, c'est un dame de moto, et bloca, mukanda, et bloca, babota, et à livra, yo, atika, yango de cho, bacho, ya kuna, na chela, baye, wana bafandi, balumi, nanya, to mukanda, pour mon place à jouer, nana bota. Ce que vous voulez, c'est que vous pensez que vous avez misa. Et il y a quand même ce que vous allez, il y a super misa, tout n'a pas de. Il y a cocotte dans ma colopo bota. Et surtout, si vous savez bongo, vous pesant de la diable, qu'on a massoumi en guana, beaucoup, qu'on sala, sous beaucoup de sambelaka. Mais tu le singavana na loquette na yo. Seigneur, tu ne vas pas y aller. Alléluia, bivana beaucoup, qu'on peut être au pamboulama. Alléluia. Au nom de Jésus, bien-aimé, nom de Seigneur, toujours côté si qu'on a plus prière, il y a autorité. Alléluia. Et la Bible nous dit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Si qu'on a ma sainte union, son a confessé, si qu'on a bitumba. Vous allez qu'on détruire. Œuvre non c'est diable. Katna bombo et nabiso. Seigneur, Kalobakina Ézéchiel, moi dans moto, prophétise le feu, déclare le feu. Yangonde Kolobate que au moto, montre pelate, Lobake Nazo sa moto. Seigneur, il y a mon compte, Loban Ézéchiel, déclare le feu, prophétise le feu, je prophétise le feu, j'allume le feu. Et va d'accord, consumé, et vraiment c'est la diable, et consumé tout ce que l'ennemi m'a imposé. Et moto ensemble, le feu de Dieu, papa, yo bengami feu de voix, moto na pelisi, et koufate, ni salanyon c'est la diable, un blocage nyonso, yangonde likambuna yonde, konanga yonde mutoye biango, et atiko banda konsite likambongo, ke ezika la moto, banyongo, alléluia, ezika la moto, pauvreté, ezika, stérilité, ezika na moto, alléluia, célibat forcé kotula, ezika na moto, alléluia, nini yango pauvreté, ezika na moto, yaya dekola ngayo de moto, ba blocage, ezika na moto, moto na zombe tumbaka nyonso, na tango ya Elie, tumba mai, tumba mabanga, tumba bakoni, tumba ba sacrifice, eziki saka nyonso etikaka eloko te, papa nyonso oyo monguna atiela ngai, yamba moto, ezika ba limitation nyonso, alléluia, ezika ba échec nyonso ya vie, ezika ba négativité nyonso, moto na Nzambe, alléluia, ba anomalie nyonso, moto, et déclare le feu, le Fils de Dieu apparu, afin de détruire les œuvres du diable, et vraiment c'est la sorcellerie, la famille nanga, bisika nyonso bango ba kuta na kabambesa na bango ba communication, nyonso ba prison na bango, nyonso ezali activité sorcellerique ya famille nanga na tumbi yango na zikisi yango. Et nyonso ezali kati na ndako oyo, na ndako na yo pe lokola moto na kati na ndako, bilembo nyonso ya monde ya ténèbres na kati na ndako, moto na Nzambe, bilembo nyonso ekangi bana na ngai, moto na Nzambe, bilembo nyonso ekangi libala na ngai, moto, bilembo nyonso ya monde ya ténèbres ekangi finance na ngai, moto, bilembo nyonso ya diable ekangi mwasi na ngai, ekangi mobali na ngai, moto na Nzambe, aya tongo tozokota boye, yango nde Mungu na akovanda te, soki oza penza ke oso bandi kokima masumu oza ya Nzambe, yaya moto ndenge topelisi wana epeli, haleluya. Nayebisa bino jour mosusu moko noko na en Afrique, kaka ndenge kaka tozobela moto kaka ya boye, moto epela ya bo moto boye, ezikisa ndako ya noko na yo kuna na kikwite, soki na mboka ni etumba ndako ekomi Maria bominga,
Maria Bominga. Ni Maria Zakana France. Abomino, Nengeni, Yepe, Kojete, Azakuna. Maria Bominga. Maria Bominga. L'activité non sabandoki, moto l'ensemble, todo bébisa, mistala non sabandoki, na quartier général, il y a sorcellerie, à famille, au nom de Jésus, moto et tout mabango, et dit qu'il sa activité nyonso, au nom de Jésus, association nyonso, et y'a ba sorcier, y'a ba sangana, et belé, toyoki ke ba manja, babanda ko ya bango, mo côté ba keko senga, renfort, alléluia, na renfort, nyonso, ezaliko bundi sanga, papa, nakati ndako, nakati ya kase o, nakati ya balabala o, nakati ya libota o, na bota ma moto na yo, moto na yo, moto na yo, aucun démon, aucun esprit maléfique a opéré kati na bombo na nga au nom de Jésus-Christ. Ndeko na ngai, ba démon sous l'esprit mosusu, ba kedeka na malembe te, il faut toka, il faut telema, benga nango, alléluia, c'est l'ité wana ko kende na malembe te ya soki. Au télémi dans la prière agressive était au nom puissant de Jésus. De mon côté, esprit maléfique de mon côté, bima, na vida, Seigneur, c'est ma volonté, na yo kokisama, volonté na yo, papa, volonté ndoki mon côté, volonté ndoki mon côté, volonté esprit maléfique de mon côté, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kaka kombo na esto tombo ni kombo na esto to renverser ba forteresse na bango to renverser ba hôtel na bango au nom de Jésus to renverser yango to tomboli hôtel ya makila hôtel ya Yesu Masia hôtel ya nouvelle alliance ya katina Yesu hôtel ya bénédiction hôtel ya la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, koki sa délivrance totale ya vie na nga. Alléluia papa. Alléluia, au centre de la Lola. Tout le monde a mon il est écrit que tu es venu nous donner la vie et que nous soyons dans l'abondance. Mais dans la vie, la vie c'est papa. Koki sabiso vie et coca, Seigneur. Pour vivre dans l'abondance, pour vivre dans la prospérité, pour vivre dans la sécurité, dans la protection, pour vivre la gloire de Dieu. Que nos vies reflètent ta gloire, Seigneur. Que nos vies reflètent ta gloire. Oh nom puissant de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, faute de temps, on va dire que tu as beaucoup na biso na maboko na Nzambe papa butu papa délivrer pe pongi na biso Nzambe na ngai pongi na ngai délivrer ngai Seigneur na ba ndoto mabe alléluia ba songe na ngai ba rêve na ngai ba vision nocturne papa ya boyi ba cauchemar na boyi ba ndoto weza ko na monde ya ténèbres na boyi yango papa na tremper pongi na ngai na makila Yesu pongi ya bana na ngai na tremper na makila Yesu pongi ya famille na ngai papa, trempons la makila Yesu, pongi ya peuple, papa, alléluia, papa, protégez bango, protégez nos Seigneur, alléluia, makila na yo, n'apporte ya moko na moko Nzambe tata, mupanga na yo, n'apporte ya moko na moko, no soa komeka na butu ya lelo, papa, kanda na yo eko ilaye, hakutana na yo, papa, hakutana na yo, n'apporte ya moko na moko kati na biso, Seigneur. Alléluia. Érige un mur de rein, infranchissable au monde des ténèbres. Et qui franchir et à la paix invisible, tant bakoya, bako panzana na miruana. Alléluia. Yo te mutolo bake, mon côté akoya ko troubler pongi na biso. Pongi à mon côté dans la troubler na poko alelo. Au nom de Jésus. Alléluia, Nzambe tata. Alléluia. Tamutoko la na profond sommeil na biso papa yaka. Oh, annoncez biso de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Oh nom puissant de Jésus. Oh nom puissant de Jésus. Qui m'a Nzambe tata na libota oyo. Mimonisa papa. Merci Seigneur pour la grâce accordée biso na poko lelo na prière agressive oyo. Koti kabisote. Mimonisa tango nyonso Nzambe tata. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous. Qu'il nous accorde sa grâce en abondance. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers nous. Alléluia. Qu'il nous donne tout ce que nous avons besoin. Et pour la vie, et pour la piété. Afin de vivre la tête, la tête haute. De vivre ta grandeur, ta puissance. De vivre la miette. Alléluia. De vivre ma progrès. De vivre, Seigneur notre Dieu. Makamuminene. Ponalokumunayo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous beaucoup ensemble nangai. Et biki sayo. Yo ozali malade na poko alelo. Bika au nom de Jésus.
Vous allez enchaîner, que des chaînes tombent au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu vous visite ce soir au nom puissant de Jésus. Soit solution à vos problèmes d'ailleurs. Ma bota na yefungwa, ma bota na kombo na Yesu. Bala na kombo na Yesu. Na déclaré en tant que son serviteur. Alakasima na maloba ya basali na ye. Alléluia. Kanga na yo ebima na kombo na Yesu. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui m'en zombe tata. Ezalakati na mabota nyonso. Seigneur notre Dieu, ne peine ba brebi ba onan ba ekokota na bergerie ote. Zombe tata omobate malamu ezalise yo. Nyonso pona lokumu na yo. Na kombo na Yesu nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Il est vivant, il est avec nous. C'est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai crié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait à moi, j'ai crié comme David. J'ai crié, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié comme David. Abengamaki, l'homme selon mon cœur peut être qui s'écrit eux. Tumbo la Nzambe, mozomo ya ndenge tozosala baba biloko ya lela yango wana. Yango tant tozoyemba boyo sauter na kosote, so bozana bana bo sauter na kosote, ete sengo wana oyo Mungu na yiba biso ete zonga. Yambela ngai mobali na yo, yambela ngai masina yo, yambela ngai bana na yo place ozali. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Ndeko nanga yango nde tozali kokutana pourquoi nyonso pete tolala pour ya kimia. Pourquoi nyonso nangonga 21h dans la prière agressive, la prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Metala moteur mabe oyakaka yomoko benga pende comme susu invité les bisaye pe na monoko yango de kolanga soki pe nano o like teneke banda to bandi like bo commenter bo kumisa pe nzambe na partie ya commentaire mais oyo ya direct boye ezalaka ke ezokende mbango na image na yo na scène nango na gauche place ya ba commentaire ezalaka okomi okumisi nzambe olobi ya talika moko pona lokumu na nzambe na yo soki nano sabona na te sabone na yo ndeko na ngai pona kopambola musala oyo bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi nyonso kozanga te yaka ete tolala pongi ya kimia tongo nde ezali ete kobanda lundi ti vendredi wana tozaka nangonga 6h samedi na dimanche wana 5h30 dans les mystères du grand matin, mystère place que Nzambe ayaka koluka biso natan le reste des temps biso nde chercher mais natongo aye tant tozo ya koluka ye natongo kutu aza déjà wana allons chercher l'Éternel le matin etoye azawana mais yaka ete toko saba dossier na biso et pa na Nzambe natongo nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les dimanches nous avons un enseignement biblique yaka. Et la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Foi et yaka na prière te, mais foi et yaka na otozali ko yoka s'occuper au qualité moyen samba confier yo des grandes choses et alité. Seigneur Père alobaki que beaucoup comme ça va tenir sur ma disciple. Yango nde konanga sombe na Bible, les ala na Bible na yo ya papier. Les ala pe na ba carnet place à koko manzamba mona yo ngaite. Na yo banda kuna yo na ko banda kuna yo na somo na yo pete. Zamba mona yo ke no ozozo makambo na ye au sérieux pour confier yo pe ba makambo mususu ye moko mutolo bosala bango ba disciple yango nde na ye pona kolakisa yo ke makambo mususu nzamba zo répondre te okoma na yo na disciple te ba opesa yo ndenge ozama na classe de ba komisa kombote ozwa avantage ya bana classe kuna ndenge ne okoyoka mate kuna ndenge yango na de konanga yango tous les dimanches de konanga nase awa okuta ba coordonner na biso nyonso ndeko
soki oza na posa ya soki oza na problème spirituel obengi biso, bien soki oza na posa motuna oyo ke omoni ke ekozala en public te obengi biso. Na se wana pe okokuta numéro ya compte bancaire ndeko nanga bosunga mosala na nzambe, nzambe pe akosunga yo ndeko nanga pe PayPal ezali, mais toutefois moto apesa ndenge motema na ye elingi. Place moko te ezali ke bapekisi ke bopesa te baza bamiyibi eza te, place moko te ke yo bopesa bamillion, non. Bible elobi bo nazokoma na se wana verset ya 2 Corinthiens 9:7 ke moto apesa ndenge motema na ye elingi. Yango wana teko na ngai tant tokomi wana tokomi na suka tokutani susu mukolo alobi dans une autre prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Butu malamu na mutu nyonso.